Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Maman, dialogue wana ezali na tina te. Po toyebi ke na mboka na biso tozali na biteni mibale. Eteni moko ezali na pouvoir, eteni mususu ezali na opposition. Eteni ya pouvoir ezali représenté na monsieur Kabila, notre président actuel, dont le mandat prend fin le 19 décembre. Tozali pe na eteni oya opposition. Ezali représenté na M. Etienne Tshisekedi dans ce que nous appelons actuellement le rassemblement de l'opposition. Dialogue ezali nde tozongela nanu na ndenge ezali kolobela ezali lisolo ya mutu na moninga na ye, c'est-à-dire ya opposition na pouvoir. Mais awa tozomona ke ezali opposition na pouvoir te, ezali quand ya mutu moko ya monsieur Kabila. Ezali dialogue te parce que Deus c'est deux, mais ezali plutôt monologue. Ezali ko signifier que ezali kaka mutu moko. Donc dialogue ezali nanu te, ezali ba concertation bus oyo esalemaki na 2013. Ezali nde dialogue te nanu ebandite mama. Merci papa. Nanya roloba mbote ndeko. Papa tomoni lelo boye messe. Pona kopesa nzambe merci. Ndenge président Etienne Tshisekedi ya Mulumba azongi mboka santé malamu pona batu bazoboma pe na Beni. Yo oloba nini? Jeune ngai pena ndenge bazoboma bandeko na biso tuka na osepela te. Talo kwa ndeko bakati mutu bakati loboko atuka na sepeli te mais bakonza mboka bazwaka mayele bapesa biso pe mwa mayele moko pe population tozala mwa bien pona boye eza propre tete ala mutu ekei loboko ekei donc na sepeli te nde na yo mona boye mais antake na merci nalingi naloba mabe ebele te nzambe kaka abatela biso tozala kimia. Merci papa. Totondi kaka nzambe ndenge azongisi mokonzi ya mboka na santé ya kitoko. Et puis pona bandeko na biso babomi na Beni kuna tosepeli na eloko wana te. En tout cas tozolinga monsieur Kabila a démissionné po baje wana ya yebiango. Ezate ga yebiango te ayebiango ba o bato bomana ba Congolais bandeko na ba Rwanda nde bazokota pena na Congo ba boma batu ye ayebi makambo wana aosa neta ayebite ya dongi awa to ye poto bombela to pesa nzambe merci pona makambo nyonso ndenge le kime tozo senga Kabila akende le 19 septembre. Bon réaction ngé zali ki to ya liboso to pesa nzambe merci parce que président Nabiso a la bonne santé, mais babana le bakeo te asa maladie fumani mais tout ça tu as président merci parce que a la bonne santé. Alors tu es support na bandeko Nabiso bakufi na Beni. Tu es support na kopesa ko bondela pour bandeko Nabiso bakufi na Beni. Dala biso to la kisasa na Beni kuna Mobulu eza bandeko biso kufa eza mawape souci. Président de la République ake kuna pesa kaka yebe si Congo batu bakufi. Yene mutaluki ba problème, eza yene mutalo bomisa batu. Ndeko mbote ndeko. Oui, mbote maman je. Apolo banini na mambu nyonso. Toye lelo ko sambela président Etienne azoni santé malamu bandeko bazoboma na Beni ba image wana ndeko azolakisa yo olobanini. Mara bika boye en bref biso toya pona tika président na biso président de la République Etienne Tshisekedi autovotaye en 2011 to réclamer toujours pouvoir wana oyaye wana et puis rozonga pe au président mboka o était que peuple congolais to réclamer. Alors pour ngai na message na pesa ndeko no so rolanda ngai so la kisango pona ebite le canal internet ko le kana poto. OK. Alors pour ngai toya pona na cathédrale wa
président biso ya kosambela yango toye kokompane ya kosambela yango tokompane. Alors maintenant ye nde toza posana ezala président na mboka na biso oyo aza deya président parce que tovota ye déjà. Alors ye siko fa récupérer na munyonso kabila aza rwanda fa kende na mboka na ye asonga na rwanda kuna biso tika na ye awa po toza baofre toa misala te mambebele eza te yakoloba papa awande. bonjour papa topesi yo maloba oloba nini? mama nasepeli nde namoni bino bandeko na biso bazala poto baolanda biso na mokolo na lelo oyo ezali jeunesse ya kongo nde eza biso toza na susi tokweya te toza na susi ya développement na mboka na biso mais tala niveau déjà oyo ekomi kosala na bandeko na biso ya beni posi yo ngai nango na motema oyo mama mutu mosusu aza nango te papa ya biso ya chichi aza na susi ke ya développement